Bonjour la famille, eza bon maman Nicole Moïsanza, c'est la émission toujours kende wapi. Émission pour le changement de mentalité, ça peut permettre biso to avancer, to progresser na kati ya mentalité ya malamu, na kati ya émission oyo toujours ka ebele. Donc nalobelaka o etali même santé, o etali po, o eza pe ba conseil. Vraiment, ils ont la bande de copé belé, oyo baza kosungama. Merci pe na ba oyo boza reconnaissant, oyo bozo pe sapé ba merci na bino, ba oyo pe bo se retrouver. Vraiment, merci beaucoup na reconnaissance na bino. Donc nga nazawana toujours pour na ko partager et puis na bande de konanga oyo bozo continuer komela ba maki ba oyo boza na ba problème ba santé. Toujours faut continuer mais les problèmes ezapé komela maki mais il faut koyeba pe ko posera ba question parce que dans ba biloko mususu okoya pe ko provoquer mususu problème à santé dans le sens que ozozala na ba limite te ozoyeba ba dose te, donc tout ça est vraiment très important. Nazobeta seto po nazomona bato mingi oyo bameli bamaki mususu problème ya makila, mususu ba problème ya ba tension, mususu ba problème ya banémie. Alors alekisi tellement excès et puis ayebi te comment ndenge nini ya kosala. Alors lokola vision ya makambo ya maki eyaki na kati émission oyo eyaki epai ya mama Nicole Moïsanza. Alors nzambe ntango apesaka biso vision, provision mpe ezali oyo ke akoede ngai nazala toujours na mayele ya comment ndeni ya koede yo oyo ozomela maki et puis oza peut-être komona aussi moi ba petite souci. C'est un peu ça là on a quoi préciser. Vraiment na l'équipe ici pour na koloba na bandeko na biso misusu na se toza na moment toujours ya vacances pour na bandeko oyo ba misusu commander ba biloko na bino ba misusu pe oyo nanu bokei. Donc sur bozongi bosalinga toujours signe parce que makamba coronavirus oyo bandeko na biso ya poste baza vraiment ko pesa moto des fois colis na maboko te, des fois bazotika ngo na porte par rapport à pour na mesure ya sécurité. Eza très important sur les déplacer ou annoncer quand même parce que moi ba perte ba colis c'est pas bien aussi pour na ba perte pe ko ça la ba dépense. Et puis ici vraiment na l'équipe pour na koloba na bandeko na biso toujours moninga na beta cassette na lobaka biso ba africain vraiment il faut to essayer un peu koyeba kolingana vraiment na ndenge ya bosolo et puis kosala ba biloko oyo mingi tosalaka yango epai ya mondele. Bato mingi baza na poto ebele misusu baza na poto bamisusu baza mal intégré. Quand on parle d'intégration ezaka te bapesi yo passeport plan mboka place oza non, faut koyeba ndenge nini mondele atambolaka. Nazo remarqué ba mama mingi ya biso ba africaine bo bozo commander ba biloko une fois biloko na yo ekomi na douane misusu bozozala paniqué, misusu komi mama Nicole ndenge nini biloko na ngai ekomi na douane ndenge nini nafuta douane. Mais franchement yo comment se fait-il okolinga ozokanisaki biloko no elongwe na ndako na nga esote mbala moko na ndako na yo sans eleka na contrôle sans ba mundela yeba. Même ngai namona abandeko misusu omona akabeli eloko boye mais ntango moto aposta ye omona yebisi ngai mba moko keno madame ofuta 40 euros ofuta misusu 30 euros. Eza normal, eza frais ya douane. Bandeko na biso ba africain ba mama misusu ba africaine ba misusu basali ba ne bele na ba poto ba misusu ba comprendre na ba makambo misusu te misusu pe place bazolo ba makambo mbongo okomi kobotela ngo compréhension. Et ça c'est pas normal, eza malamu te. Nga na fandi awa nga na zwa ba biloko deux fois mba bato bakabela nga mais ozomona kitango ekomi muta poste azo sayo que non il faut kofuta. Alors oza obligé il faut futa parce que ezali service ya douane. Alors na leki lisusu mpona koloba ke non yango mona azoloba boye po bani mama na biso misusu bozo vraiment kotianga à l'aise plus mingi te. Toza na poto toza na Afrique te oyo ke babiloko misusu elekaka par moto leki selanga na ndako nanga douane frais nango eyebani te non. Awa mundele ezala eloko ya moke ezala oyo sombi na mbongo na yo ntango ndenge eza wana eza kilo oza na besoin ata kutu moto adeklare yango ata balobi marchandise bakofutisa yo douane. Donc eza normal.
Ba maman na biso vraiment ya ba africaine nazolo ba parce que je suis vraiment fatiguée na ba réaction ba tout misusu bazape tant koli ezokoma na douane bobandi koza paniquer ma Nicole biloko na biso ba africaine biloko na biso ba africaine babora ngo biloko na biso ba africaine babora ni mundela za bête te biloko babo atako tongo soko ke Afrique omemi biloko no ata biloko no ya kolia na sens kata mafuta no muke ya kopakola ata eza moko so eza moko baotikelo bavile ka eza moko eza normal eza commerce te okesa commerce moko banotiela bato ndambu ata na to bata karola etango otiela bato ndambu yango combien vraiment bandeko na biso misusu vraiment nayebi te somo oyo mindele bamisusu bozala nango bobangaka mpe ata biso bozala ata na somo na biso mpe baafricain fanda na yo wana ekozala malamu mingi parce que nazoleka boye ngai nalekaka boye nalekaka mpona kobakisela yo implice epuis nde nazoloba likambo oyo parce que nazoremarke bato mingi ya bandeko na biso banoir bamama mpe misusu mingi boza trop paniqué na makambo misusu oyo ya mindele mais soki eza ya biso vraiment balogique wana misusu ezalaka te c'est pas bien eza malamu mingi te avant nalakisa nanu biti ya likambo nayeli mpe awa nayingaki nanu si na explike eloko moko nalobaka yango mpe nakomaki yango vraiment biso baafricain eza babiloko misusu ezali ke nayebi te bamisusu basala yango na nko bamisusu bamonaka ke non misusu ke moto wana ntango azosala likambo olie to soutenir ye to facilité mais misusu boyaka kosala koke ndeko no asouffrir na likambo azosala pourquoi parce que nazoloba ya nano likambo ya terminator yango oyo nalakisa terminator nasala bavideo nalakisi nabi terminator eza mulangi boye ntango moto ozomona mulangi oyo boye ezali 100 ml esi ndenge eza wana so nalati linete bien naotala awa bakomi mpe awa bien 100 ml epuis nalobi bien terminator ya voilà 100 ml bakomi awa epuis terminator ezali deux prix mosusu oyo ya 100 ml yango ezali 50 €. oyo ya bouteille ya moke oyo ya bouteille ya moke oyo boyomona meme ezaleli yango ezali 25 €. batanti na biso mosusu ya baafricaine nazo comprendre te bato mosusu bolingi kaka koya kosalaka bacommande Nicole yangi kosala commande mais mpona nini bozotala bavideo te parce que kotala video ezofacilité yo mpenza ke non ntango ozoya obike naza besoin ya déterminateur précise mpe lisusu mesure eza très important misusu nazoremarke kaka ntango boya kaka ngai nakomandaki déterminateur nde namoni moko mpo soki okomande déterminateur soki ofuti 50 €, oyo deja mibale eza déterminateur esali 50 mais soki oyo ya moke eza te oyo ya monene ezali donc na soki omoni kaka natieli oyo na molangi oyo moko deja ezocompte déjà d parce que ezali 100 ml. alors avant nalakisa nanu savon na ngai nayeli oyo eza na Allemagne kuna nameka nanu kolakisa nanu parce que c'est mieux il faut kolakisa bandeko misusu mpo bandeko na biso misusu boza vraiment bamisusu boza gentil te bamisusu boza na bino na courage ya kotala video te information eza très important information koyeba yango eza très important ata babetelo lisolo babetelo mwa mwasi moko aza kuna azolakisa crème moko boye ezolongola ezoede na babouton ezoede na batache ezokoede na nini ezolongola bakashe ya banoir yo moko nano ozwi ta na yo nano otali nani bavideo yoki nanu ti yango moni bamama na biso baafricaine biso bobebaka baposo pamba te bobebaka baposo mpo bato babebisaka bino baposo mpo bayebi bato wana bayebi africaine ndenge oza bayebi so toyebisa kotala ne video te akolanda mbala moko bozomona sikoyo nasali ndeni natie sikoyo na molangi oyo nini oyo ya 25 €, oyo ya 50 ml mpona naolakisa boye parce que bandeko na biso misusu ya biso baafricain baza mpe vraiment facile te na explication eloko moko naozongela yango à chaque fois oza na besoin commande mais vasi ke tala bavideo luka nini zo ata na otala bavideo epuis préciser commande na yo lobike naza na besoin ya déterminateur ya 50 € oyo ya 50 ml. alors soki omoni ke no mbala moko batielo na molangi oyo mbala moko seke yango oyo mbala moko bazokonte yango ezali 2 fois ya 50 ml donc batielo na oyo ya 100 bozo koambete nga makasi une fois bozwi bakoli na bino komi omaa Nicole bomoni sikoyo bomoni oyo etikalaki yango ata kuta ngo bandeko mosusu bosalaka ata calcul mpe eza très important bomoni tala yango oyo
et bimi o ezani 25 euros, 25 euros, 50 euros. Donc mibale o ndenge eza wana esali 100 ml moko siko esali 50 ml. Mais siko franchement so bozo tala ba vidéo vraiment bozo ba tantine na biso ba africaine o mutu abeteli lisolo mutu abeteli te kame mo mama Nicole azoteka kuna kame ani ezotelisa pakola yango nzoto mobimba ezolongola ba noir ezolongola ba tampon ezolongola ba ezotumba ba buto terminator azotumba azotelisa ba alors otali vidéo na yo moko o comprendre so ko pesi 25 euros no te na besoin ya moko 25 euros ya moko ozui oyo so ko lobi ke no ana besoin 50 euros bozo mona batu kuto ku bozo discuter tala oya mulanga 50 bon woni ndambo etikali mibale o na tie mais yango moni même misère moko atimba lobi ma Nicole ngala préférera na ngana zo na nga ya munene ngabi pona ni abina ebi pourquoi na zo parce que ndambo déjà tikala ye mutazo za la gagnante tala sikoni na tie de o ya makama ya difficile te ba mama na ngai ba tantine mususu mais tellement ba mususu botala ba vidéo te botala raté en tout cas ba tout mususu botala raté même tena na ba ete bolo lukato ba yo mususu azo ilanga ka ma Nicole ngana yinzi na baby te yo beba te ko biso to zo beba tende parce que ngakutu ana caméra zo mona nga moi flou po elongi eza oyo ndetenti eza tina linzaka eza bongo. Moi si moku na moni lobi na YouTube akomi ya mama Nicole fana na yo na bongi na ba conseil na yo sanke na commander na bongi na ngai oso mona eza ba biloko batu biloko musu nazo faciliter na nga moto na oyo nazo loba soki eza na batu botala ba video na poche na yo penya porte-monnaie osala te ba dépense belé te pananga o bana penya ofandi penya oki ko fouiller moni eti bi kaka savon na bimisio o fouiller kaka ndenge na lobi nazobela kama ba capsule nazobela kama ya ba dope ofouye kaka mbala moko molanga pe ya teinture sukwami neti ba biso be na ete nga na ete na okita pourquoi ozo mona eza pourquoi nazoloba boye nazolakisa boye parce que eza même pareil aussi na démaquillant oyo nazoloba oyo démaquillant ye prix na eza 60 euros parce que prix ya oyo euti laboratoire eza kutu moins cher nde parce que eza ba démaquillant oyo ba biloko ba 300 euros eza ba biloko oyo na esika papa na nga sala kuna oyo eza ba biloko oyo kino ba mindele wana ba mbongo na ba sombaka katikati nango nde 30 euros donc katikati nango déjà eza mulangi eza yango eza clair démaquillant nazoloba kino même ango atakuta ngo o noir ango ndeni elongwaka te waya oyo ezo démaquiller ezo longola penza mutu ba noir penza ata même maquillage penza tango tira moke eza l'huile eza démaquiller à l'huile en même temps eza kotelisa na lakisi oyo parce que eza ya batu po démaquiller ango esili nango parce que ekei penza pona lobela ki ango semaine utai koloka ba maman baza na ba cachet oza na ba noir ne longi poso ya mbebo na yo pete falaki vraiment na ngai penza ke non et makasi kuna ba pete na ngai penza batu boza na démaquiller surtout batu boza na problème à peau donc problème à peau tant nazoloba nazo mona ba tache belé parce que ye kaka soko tie muke na coton yo moko zo mona nda azo mema yo yango azo longola penza otai penye longi na penye moni très lisse penza mais eloko penye nazo betela c'était ba tantine na biso ba africaine belé misu bolanda pe bozana na live bozala pe na WhatsApp ba vidéo penza na YouTube oyo pe mona koti na YouTube pourquoi bozaka templicité ya ba information kotala ba vidéo parce que tant aux autres passé comme mon ineti boy mi balé o ya mike o isali nango 50 euros alors surtout zongi ici yango sikol oyo neti oyo ya munene boy mi balé nango ezali 100 euros alors surtout zongi ici sikol oyo mi balé oyo mutalobi ke na besoin ya nini ya déterminateur siko so neti monika moko donc na nga milanga mikete yango siko ndenge ezabo examination pindam yango siko ndenge ezabo na tieli okaka na mulangi ya 100 ml mbala moko na tieli yo moko siko ba misusu tambo ozo bakoli ezokoma o ma Nicole ngana komandaki déterminateur nde na moni moko mais nyoso twana ça prouve que botala kana bino ba vidéo te botala ka ba vidéo te ba misusu soki otala ka vidéo okopose nga question o tinga na zana ba na kanga na pona zo sopa nga na zana ba mama na nga ba tanti misusu mona kaka ata komandaki ke non terminateur à 5 euros soka monika bilango mi balia ba OK ma Nicole c'est bon donc ndenge za na comprendre bala moko ke non
milangi oya mike ezate parce que ya 100 € kozala m sous 4 oya mike mais soki ya mike ezate mbala mo na tie lieu oyo mibale esali 100 €. Mais batanti musu bozaka mbango ba misusu ya kodiscuter na sens que ate nazwi koli mais na komandaki déterminateur ndeni na moni moko. Mais nga nazoloba ebele ka bino ka misusu bozala na bolandaka nga pe na ba YouTube botalaka nga pe na ba video bino nyonso bozali awa. Mais comment se fait-il ba misusu bozo comprendre te? Comment nyonso to ezolakisa bozotala ba video te mais mpo nani otali video te mais oza besoin commander. C'est ça ce qu'on a pe place wangi nazo poser pe ba question. Pourquoi autant de vidéos mais pourquoi kasi olingi o passer commande boli misanga bande comme sous bokomi ba commentaire na comprendre na zo mona ba message te ba commentaire na bino te il faut za ndenge connexion ya nini ya Facebook donc yango ezonga na o esopanelinga awa o ndabo esopane bomoni yango de o nyoso na tie awa yango ezonga awa o bouteille ya 100 ml yango ezonga donc de o na tiakia bonjour yango so siko lobi c'est déterminateur il y a 50 €. Siko de 50 € wana eza oyo te siko moni yango te directement moni mulangi oyo donc yango mte sali 50 €. Siko yo lobi te na komandaki de na moni moko donc moko siko il faut ofuta 50 € parce que de ya oyo tegala 100 €. Plus encore bantu mususu bolingi kotala ba information te bolingi kolanda ba video sur YouTube te mais amona ga mutabete o mote fiena ndenga telite o mote mama ni koni ga telite albi ye mafuta ne za ka terminator ndemba tanti mususu nde bazo tiango na kati mafuta na bango ko pakola mususu o mo maboko mani koni nge telate terminator ka oyeka mama ko oui ma tanti nana besoin de déterminateur wana opesi 50 €. Siko 50 € wana donc so ba pesio déjà moko oyo ngaso na tie boye na yebi kaka mutu ngo otalaka no ba video eloko pe ifo na tika ko expliquer bisiko na ba privé parce que so mutu atalaka video te aye ko commander après bande tout nanga o nga na commander ki déterminateur nde na moni moko na ko expliquer na ngate na ko expliquer te ça ne sert à rien parce que comment se fait-il okoki ko commander eloko tant que ozo y comprendre te nazoloba boy nazosala nini nazoloba ka tout moment eloko po bato musu bo bebi ba pose à cause de ça faut yeba vraiment explication eloko wana omoni ka démaquillant omoni ka terminateur mani ko la terminateur etelisinga makasi etelisinga ce qu'il faut yeba atela ki ngona ndenge ni abande ko sela ngo ndenge ni abande ko pakola ngo ndenge azako pakola ngo nanu afandi après akiko sukola après ponga na mususu maman moko a commandé terminateur bobi ke apakoli yango azeli inadita ke osukola na douche asukoli terminateur nyonso tu na nzoto nzoka ezalaki fallait pas sukola eza nde apakola yango lokola mafuta mpo ebanda kolongola ye banoir basalite to misusu maboko ye ake soki apakoli yango azeli mwa moke ake kosukola akomisaka yango nde eza neti mwa gommage moko boye ya nzoto non ezojoue barole ebele eza gommage ya nzoto te non gommage ya nzoto tolobaka eza nido tout ça asalaki perte azwi terminateur na ye asukoli yango asopi manque information faute eza ya ye parce que ye aboyi kose donner kozwa temps ya kotala information ayeba nkolo eloko wana koma ndenge aexplikaka so nazoloba boye bamama na biso baafricaine bolingaka kozala informé te plus bolingaka bouche à l'oreille et puis plus encore bolingi kosala makambo na ndenge ya sentiment baposo bazakana nango te ozomona epi mbongo eza pasi parce que tala siko mama oyo ndenge eza wana asokolaki terminateur kosukola oyo azwi perte eza nani eza nga te mais alors que nga kote mosusu quelque part nazoloba mama zwa terminateur epakola ngo na kingo aboboye nga nauti kobotala nga mwana akomi siko na 3 mois nga siko mutu auti obota efale nazala mpe na bamaske nazala mpe elongi moko soki ndenge nini ntina bamokongo bamaske efale etikala peut-être misu babouton misusu ezobima ya batouche ya après accouchement eza tout à fait normal mais nga napesaka baexplication so mutu pede afandeli azwi kaye na biki mpenza akomi mutu wana ka nde bafilme misusu bazotémoigne mama tobongisa nke tokomande biloko eza na bato misusu baza mpenza mayele mpenza ayebi mpenza kolandela eloko wana mpenza na bato misusu baza na bango ke non je comprends pas oza manfu olingi okomande mais oboyi information
sikoyo biloko mosusu mpe eza ke nga mpe nazokoencourage le mani nga sikoyo so moto akomande oyeli nga mpe na privé oyo te nakomandaki déterminateur nde namoni moko nakomandaki terminateur ya 100 euro nde namoni ka mibali na koexplike o te ti yo moko mpene okende kofuye lisu na bavideo mpo eza mpe mabe eza malamu te tosalaka effort epa mindele epa mondele soki oke kokomande biloko na yo omona mbala moko na site wana bakomi kende eloko oyo boye eza boye eza boye eza boye mais sikoyo epa na ngai bamisusu ntango eza no na besoin te kaka ebushe l'oreille moto abetoli lisolo apo ye kaka ntango nga moto yango na livre biloko ekomi kwambete nga oyo te tantini ngai alingaki dende namoni moko estce eza mpe foti na nga eza foti na yo parce que soki otalaki mpenza video ocomprendre mbala moko ndeti mpe ande na explike boye combien de fois nasali video deja nabimisi baterminateur nazolakisa mpenza bamesure nasali eza c'est pas la première fois mais vraiment oyo ekozala vraiment pour la dernière fois parce que ngai naza na mosala ebele ya kosala ya kosunga bato ebele nakozongaka te na tantine mosusu epuis nazoloba yango très bien eza teke nawelelaka nazala mpo na mbongo te mosala nasalaka eleki mbongo mais batantine mosusu ntango oza kokomande otali no bavideo te maongo baexplication mpo banaexplike yo vo metika garde mbongo na yo garde mpena mbongo na yo parce que vo metala video soki omoni kokoki eza clair awa bomoni na tie différence video nasi naloba oyo ya moke 25 euro oyo eza 50 euro mais soki moto akomande ya 100 euro soki amoni oyo mibale etegala 4 fois oyo parce que oyo ezali nini 50 ml ye aza 100 ml 50 ml aza 25 euro 100 ml aza 50 euro alors soki moto akomande naza besoin ya 50 euro to m so omoni natieli oyo deja moko boye natieli oyo doloba ya 50 euro parce que eza ya monene voilà mama moko kuta yebisinga na whatsapp abi oyo te emonanaka te différence emonanaka te nde ozomona te no différence yango oyo nini ese molangi oyo ya moke oyo ekokani na oyo ya monene ekokani te mais ezo perdre nga trop de temps c'est pas bien batonti eza mabe parce que bozotala bavideo te bolingi vitesse ya kokomande babiloko botika biloko yango bozobeba baposo yango misusu ndenge eza na baposo ebebi bino parce que kaka omoni kaka mwasi moko nateli te ololanda te akoteliso te akolobela biloko ye azopakola yango te akomema place moko amemi yo place oyo bafie babebisaka bato baposo mais yo telema oza na manke oyebi babiloko misusu ezako soki ofandeli mpenza video ya moto na youtube otali tentire na ye otali ye kaka yo moko ata moto yango camarade nasalelaki yo publicité nga sere moko ayebisaki nga abima Nicole mwasi moko azosanga fi moko atekaka mafuta soki otali ye mpenza atela mpenza donc itashi kutu eza te elongi swe mama Nicole naya mpenza na video nabi te naosomba nabisa 400 euro na nga te nga mpe natala bavideo ya fio mama Nicole tala poudre etondi soki tozoyeba te anasa misu na ye eza ndenge nini mbunju ezolakisa nini parce nga ande nalobaka nga natie rouge à lèvre awa mpenza meme na bete awa naza na besoin fort de tete sikoyo ndenge nga bavideo nyonso to nasalaka wana nasalaka yango na bapoudre guerre mondiale te nasalaka yango sans poudre fort de te eza te ayima Nicole yokodécourage nga parce que asemakie parce que moto azoteka mafuta moto ndenge eza wana monga mpe nalataka na nga boye eza mpe logique parce que normalement mosusu akolata neti bajaponais eza wana neti banani oyo baarabe oyo abombi azoka awa na kati ya makwanja baloto yo ozomoneka oyo te nazo te tokotikala motakala te mais so tobi totourne tomona nzoto tokomona nzoto nona liboko na awa ekokani mpo monga nazala convaincu nasomba mafuta na nga mpo mbongo na nga nazolokota te musala nazoke kosala eza teke mpona lokota mbongo soki olobi te nduta ndenge eza boye kisi mpe nduta naza na mafuta nange epesaka banduta te mafuta oyo epesaka banduta te kasi lata mpe sengle totala mpe maboko awo ekatana te toyeba mpo bato ya banduta bakoyebake moto maboko ekatana te nyonso to ezali eza parceke bangambo tomema sikoyo yo téléspectateur nga nalobaka likambo oyo mama na chance na félicitaki abima Nicole natali penya na bina yebisi fia atokutani neka na nini na Château Rouge te mwana mwasi moko abimi kuna mpenza fo tala ye kitoko abi natala mutu na bamaquillage nazalaki déjà indécis mbongo nange ebombami te njoka nde fia yango na privé balobi ke non atonda batashe ya mwindu na façon yango atiaka bafode te bongo kamoni yango yosala bato publicité mafuta na bafode te ezalaka te yango nga mpe bandeko misusu ntango nalobaka misusu bozomona te ye ozoloba boye neni bazoloba eza logique
même bato basala ba publicité ya ba mafuta na ba friki wana ba benga bango ba ya reposer que marque oyo oza na droit ozala na faute tete ozomona. Alors ba maman na ngande ezabo na kati émission on a na makamba sika naza à part Terminator azala ne multifonction genou lipeka mwindu mukongo mwindu maboko mwindu mukongo Terminator o tena bwake na mafuta o tena koma lokwa maman Nicole po mezate mais oyo siko ezali huile oyo ebimi na Allemagne bolimisa momuke oyo ebimi na Allemagne oyo eloko oyo ela intéressé ngai na l'huile oyo surtout bato bazana na l'huile juste te ba maman oyo boza bobeba bilongi s'il vous plaît ngai namonaki yango nazolibisa bino eloko moko nayebisi mama mona bingaso naza na ndako na yo mama na kobongisa yo bomoni l'huile douche oyo ya basuisse oyo bozonéglige surtout bamama oyo babeba bilongi l'huile wana ezolongola banoir bien epuis ezotia poso très lisse. Pourquoi? Parce que eza babiloko moko eza toujours baproduit naturel neti oyo ya baallemand mungwa yango oyo sel de marin oyo mungwa naloba sel de marin yango mpe yango eza na kati ya Terminator sikoyo baallemand telema mpe bamindele bazalaka mpe nayebaka te eloko nini elekaka na mitu na bango babimiselaki bato huile ya ombia bato bamoni ombia bamoni clair telema bamoni bato bazosomba yango trop ali basali kaka système ya l'huile neti baluile yango nalobi baafricain bino bobongi na baluile soki oza na coach azokocoache oyo teke non po ya africain comment ndenge nini po ya africain ezala lisse africain po na ye même gommage ya africain ezalaka biloko na ye il faut lisser il faut lisser yango moni africain eloko lokola miliki ya nido africain banda yango banda kala yango moni même bana baafricain soki bameli kaka miliki wana na nesquik batie omona bana na bazaka chocolat moko mpenza propre surtout nesquik etiaka bango chocolat kitoko ntango yango nazolobaka tala oyo na kati awa oyo nazwi kutu mafuta mpe siti yelanga nini nazwa nini oyo mafuta nango voilà sikoyo après gel douche nango eza sikoyo ya l'huile mpenza neti huile ya ombia mpenza na moto wana epuis oyo boye ezali na Allemagne kuna eza nango na France te biso mpe na Suisse awa eza nango te gel douche nango ezali ya l'huile eza ya moto nga mama na nga moko moto abengi abima Nicole noir nyonso nazalaki nango na elongo ezokweya ye kutu azwi kutu nini Terminator te kaka banoir nga moko mpe ntango naye kosala mpenza nini kosalela yango étude nango eza kolongola mpenza banoir mpenza rapide na kati nango batia yango lokola l'huile ya nini oyo ya ombia osimi yango na maboko eza moto bato mosusu bamama Nicole ndenge eza wana kombo ezomonana te nga mpe nayebi allemand te me awa nga awa bakomi ya kaka yango oyo awa na ndenge ndeko na nga moko aexplikaki nga oyo yango oyo huile mungwa oyo ya nini huile de nini sel de marin après na kati oyo eza mafuta me na kati nango eza l'huile neti l'huile ya ombia yango balobaka na biloko mosusu esengaka mpe moto alakisa yo soki oyebi te oza na moyen na quelque part mpe na mama Nicole aza awa oyo ke tokoki ozala nde nalobaka oui collection toujours neti nga na douche na nga ezalaka bagel douche nyonso tute tekotaka mindele parce naza po africaine po omoni ndenge africain aza na ye wana ko huile oyo ko ndenge eza boye akozwa yango mpe asukoli apakoli lisusu yango na nzoto afandi na ye omona ndenge baposo ezolonga oui biso toza bango baza baposo makasi biso toza poso pete yango moni bahuile lokola bahuile ya ombia etelisaka biso facile neti oyo mama wana pende longoli ye mpo oyo nazoloba oyo demaquillant oyo eza nango mingi te yango ye mpe azolongola banoir ayotia teinture bien mais par contre ye sikoyo eza eloko ya kosukola eloko ya kosukola ameme te mpe kokokende na sansi mosusu ndenge baafricain mosusu bakreaka na bango namonaka nde bamama misusu bakoma ozwa huile juste amamiki yango na carolite na mafuta kopakola mais bosala yango te neti mama na biso moko omoni ndenge oteli okomi lilala makasi eza mabe te mais baconséquence mpe misusu mpe ezalaka parce que huile wana ya baswisse wana eza ya kosukola mpona motu so aza na problème ya peau ndeko na nga moko azwi ake kotia yango na abidjanaise akomi nga kutu na kotelema na nga te mais nga na kokobetela yango maboko te parce que eza mpe après wana conséquence ekoki kozala après. Alors vraiment ndeko na biso africaine
maman papa salanga plaisir surtout bato bozokende afrique na bino kuna badega bamoya eza ebele mingi baprise ezali bahuile oyo efo ekitaka kuna efo ozala na bahuile oyo tika nokutu kokende na basavo basie ya milai te sien ekozala awa ozovoyage na ozala no na huile mponga naza na confiance nango eza na mungu atututu malgré balongoleli bino mpo ya huile ya ombia otia te batie boye nzoka l'huile moto etonja oyo mafuta nango oyo eza mafuta nango mama nde nasengaki yango mpo na bana na testa yango mpo na bana oyo eza mafuta nango mpo bana bazalaka mpe na baproblème ya baposo mafuta ezosimba te surtout yo mpe mosusu oza chokola ozoluka mafuta beaucoup plus ezoka mafuta oyo boye oyo deja eza na bamwa bamungwa mungu enetoyaka yoka na solo nango solo ya glycérine na biso oyo eza na Allemagne yoka moto ya ndenge amoni yango tona baka mindele basalaka babiloko makasi mindele yo sikolaka na huile nango gel douche nango nga na sikoli nango nalekisi mai mbango eza tellement moto huile ya ombia kutu na mekango mezaka moto boye te mais ezotula na Allemagne wana bango ka mindele mama na mpe mindele bisinga mama ya mutu ndeko na biso mama Nicole tala basali milongo na ranger wana bazozwango kaka bazozwango nga binga mpe nazwa eloko moko bongo na France ntango naye koteste na bi mindele bazwaka eloko n'importe qui te tala mafuta moto po bango basalaka biloko makasi biso tosala biloko makasi te eza bango yango eloko oyo nalingaki kolakisa yo mais esili te bamama na nga oyo boza na banoir nazotala bino malembe mais naza vraiment na prise mosusu ya kolongola noir mpo nalobaki yango kolongola noir nzoto kotela eza biloko ebele okokotelisa nzoto na yo soki oza bato ya chokola bato ya mwindu bolimbisanga yoka nde ezolisenga kutu tala biloko ebele eza kotelisa nzoto na yo okomande savo te kende kozwa dope kuna ozoba glycérine na mboka bwaka na kati nga mwasi moka oti opesanga témoignage ya mima Nicole mama oza na raison nzambe apambola noir na makolo ne elongo ya bozomonanga ndenge naza toza na ete glycérine oyo kaka ya orange oyo soki ya orange soki ya nini oyo eza konéglige mamikango na sien totala yo 2 semaines to 1 mois soki obima ndenge nini oyo te maa Nicole makolo etelaka te soki otala ndeni nga awa natikeli mutu nyonso to chance okokomande me misu bozala mpe na kati ya koyeba bobongaka na bino na baconseil na nga ya ofele bwi parce naza motinda nzambe atindi nga na internet ya mpo nasunga yo na sauve yo mpo ozala anarke te tala yoka police alors mutu ndenge eza bo ndenge nalobaka tosala bacollection alors lukela ngai huile ya ombia oyo ya nini oyo bakutu huile ya ombia huile oyo lisusu balema babimisi oyo moni nde babombi yango na molangi tiango deja na douche bavacancier ni bato nde bao mpe bozokende bavacance wana zwa yango tia na kati ya baswisse mpe mpona bamoustique mpona bana neti oyo baswisse wana eza très important bosaka deja bokotaka na site ya baswisse lokola eza nani neti bana bozokenda babana misu na baafrike misu na bapays bamboka misu ezalaka awa mo banyama mo banini babiloko ya boye fo ezalaka zana l'huile nango ezali kuna non bozela nano azwa l'huile nango mpo nde nango lobaka ya koloba naza mpe na babinemi boya omona babi oyo abimisi eza mafuta ndeti nde eza wana aokosa bato ifo nazwa mpe mpo nayebi nataka bacommentaire awa te moko na mpo namonaki mosusu na youtube akomi tantine tika kokosa bato yo botama no pembe mama wapi nani abotama pembe yo oyebi nani oyo président Sénégal oyo nani oyo Abdou soki nani soki Boudiaf soki nani oyo président Sénégal mwindo azaka nango yaye kutu eza moke ngai tala canapé oyo ekokanaki na naissance apo nga nazoloba makambo ya mutu na mutu nayebi ndenge ya kobongisa poso na ye mpo nga nde naza bonga natela kotela baeuropéenne nazo ede bandeko na ngai batela kotela ya européenne donc na elongi na maboko bakokani eza te ya de nationalité kote mosusu aza africaine kote mosusu aza européenne moza nazola bino huile ya ombia na mosusu asika mpo naza na babinemi awa ekokoma oui ekoma o akosi Je me suis arrêtée de la voilà, elle est occupée, elle caresse quand même. Ah, babilemia. Alors, molimbisima moke la famille. Oui. Alors, moni siko. Comment pour n'attendre à commentaire. Pourtant on aussi ça ah, n'attendre à commentaire au moins bato ko bloquer au moins na bloquer pour ba misu ba yaka wana pona
critiquer bato pour rien madame misu bo critiquer nga mais na coin mona yaya fie mamo isanda la kisaki lui moko ya ombi ebimi kuna na Allemagne tindela ngai yaya vaseline moko mama isanda la kisaki kuna tielanga mais mama isanda ngo ozo respecter te ozo critiquer moni yango pardon bati ozikisanga pa mama ko balma on a yeba te lo baluka basala biloko makasi tala l'huile so oyo nene amonaki nde na mafuta na l'huile yo kuno zo baluka kuno zo luka l'huile a ombi anima solo déjà c'est ça échanger déjà l'huile au moins nde na fungoli yango eza l'huile eza kutu nini te l'huile alors comme on a ngonga pe na yebi na ngai te na boyi na sa ba erreur ya banini ya ba prononciation na yebi na ngai te mais oyo nde mungu oyo nde oyo mungu oyo nini celle des marins yango comme on a ngona yebi te mais bandeko mususu nga nazopesa conseil ya ndenge ya mutema mabe te na ndenge ya koede mususu soko boyebi na bino oyebi na mutu te ko arrêter ko critiquer pour rien o tanti ntira kosa bato yo botama na yo pembe oui na botama pembe te et la kisi ke mutu biso ko tela sans tâche mais azana ba stratégie mususu ndenya osala sans ke akende ko mela ba kisi sans ke ndenge zangana akende ko zo ba acide atia na kati ya nzoto mais na ba traiter à poso bon ba biloko loka ba oyo ba biloko ndem tetelisa terminateur ndenge zangana za eloko moko ayi azo aider biso na ba touche bele ba noir parce que terminateur azazo longola noir azo sala boy goma atako tongo moni poso etelaka te zoka nido wana ba maki tia kaka ba maki wana soko mona poso no ekolemba te même nido wana na ba maki wana na mungwa bobi ke elongola ka tache ngama na mwasi moko tanga asomba mafuta benginga liboso benga na mama Nicole mama nazo flasher te nga bizala kanga mutema parce que misusu bozo comprendre pas poso te poso na yo ato changer mafuta lelo obandi yango po ezwa elan okokoma même na deuxième mois même ba semaine pendant leki eza tout à fait normal poso il faut s'adapter na mafuta na yo tikela ngo temps eza kututé lelo une semaine 2 semaines obote na hôtel makasi te non babiso oyo na opakola mafuta na nga déjà poso c'est ndima ya yo siko changer mafuta poso il faut ndima siko soko zo mona ke izo rumela kende na cuisine zo ba nido za maison africaine même na été o soka ba nido na njoto na yo pakola ngona ba maki après soko mona ke non poso zo za kaka toujours mo makasi kende na nini oyo na Carrefour zo do pona obiso to bande ko sukula na nini oya ya shampoo na maki liboso mais ka ozongo tiengo ba glycérine sukona ozomona poso zo lemba pete mais au moins pas africain te mani ko balakisa nga na sala café mani ko balakisa nga na so sabino combien de fois café na ilongi africaine te café tika na ba biloko wana un jour oluka ba rouge yo moko na ilongi na yo okoluka ba couleur ndenge na mona ki africaine moko na nini la reine de shopping tala ye awa nyoso to azali soki chocolat koto nyoso te tika ni noir on dirait ba bamba ke makala na ilongi alors nga na tiki bino la famille vraiment bon ça la bien. Donc na leki kaka wana pona kosunga parce que nga vraiment idéologie na ngeza douche so bo remarquer na douche soki poso na yo oza na ba biloko makasi te biloko makasi la l'essence que biloko penza oyo nettoyaka poso moni ba biloko loka ba jet douche oyo ya ba l'huile ko tani ezo sala nga moto na maboko ata so ozala ngona likwanza ngwa ndenge ni soko ozo sukola ngoka omona ozana pe na beso kaka te cortel te yeka malongo pour esukoli openza ndenge ba ninyo izane mais ça vaut cortel pour ça encore beso vous avez besoin na minute pour ça vous avez poso makasi faut cortel et ya pendia ko essayer un peu ko libérer yo so vous avez la prison en Guantanamo donc poso na vraiment il faut cortel la libérer après ça la collection va douche yeba on a mutu ke africain pour na ye esengaka trop de glycérine wana zolobela l'huile pendia ba biloko lokola eza ba l'huile ya on te lembisaka biso ba biloko wana ba l'huile wana exactement non nyoso tout et puis gommage africain c'est pas tous les gommages tala mili ki wana nido wana eza gommage na bino bon remarquer bana ba africain ba dire ba chocolat trop bazaka na bon noir moko surtout so aza mwindo mona pena chocolat Nesquik wana pena so ko tia chocolat ya mwana ba oyo bazana ba métis il faut boye bakabani na zolo ba parce que na oyo yoka su kanda moi si bo bilanda na ba YouTube kende ko bebisa po se bongangi nango akiko landa soki café na pomme de terre
Comment junior tout ça kamba ya kolandela te. Et puis biso za ba biloko ba l'huile net ba blanc d'œuf wana na ba sucre wana biso ba noir biloko wana kaka donc ils ont lissé au moins muke pousse au sukoli ba oyo bozu démaquillant oyo était vraiment dommage hein oza chocolat kutu bato chocolat ba démaquillant oyo fallait ki bozala na et sili na ngupe bo bozu yango bo batela ngo botia ngo muke donc ilo wana ngai koloba ngwana na yaki pona ko essayer ko collectionner un peu mini douche na yo mtoza na Allemagne po na mokili pe toyebaka nyonso te eza des fois okozala pe na mboka wana mais oyebi na yo nini oyo te ebimi déjà esukolaka pe oyebi te même chose okufaka na babiloko kaka kotinda te okokotinda pe Terminator okokotinda pe nini oyo mafuta mama sombelanga mais même chose mabiloko wana ti ezofrene omoi te kokozala na oyo omoi te nga na yaka mpona kodepanie bino nde nalobaka poso pena na landeli na logique ngam na tekaka na kolakisaka biloko te ese vraimen eza normal mais ntango nazoya nazosala yango mpo nazala na bolingo ya baafricain mbongo po te ezaka mpasi mais ezaka mpasi mpo baafricain misusu bakomprenaka mpe ngai te bamisusu malgré nazose donne mpona kopartage quand même na sincérité nyonso tu mais misusu wana bazwaka koambetenga tandis soki otala bavideo te kopase commande te eza orgueil te misusu ote oza trop orgueilleuse non ngai eza logique bato misusu fo bocomprendre mpenza esprit na ngai ndenge eza logique mpo oyebi kozanga koyeba na mokili eza liwa ya ndambwa non soziko na tia asidi awa eputa nazoboyake osomba yango tanke ndenge eza na otala olanda explication te okokende kosukola Terminator ne mama wana asalaki perte ozopakola mpo ozeli 30 minutes oke kosukola omoni yango gommage ya miliki njoka iloko dizosombi yango na 50 euro ebelebele bongo sikoyo ozoka yango pakola yango apoke osukola 10 minutes eza grand perte nyonso tu conséquence ya kotala bavideo te alors so pena nazokauka mongongo boye parce que bamama na biso misusu bazocomprendre nga te ofandi na opaya na ndako continue live banda bamine bato misusu bosalaka oye koyoka likambo omoni mpe mwa moso alakisi biso eloko oyebaki te kumisa nzambe mpo moto nyonso alobaka te okomona mpe moto misusu mpe atelani na biloko misusu mpe eza simple tala ndenge maboko nange ezopela moto biloko aboye na kosukola yango mpe nazongisi yango na nzoto esu na parole yango na makolo ti na motu nafandi nanga kotela nyonso tu mpe yango wana ebongo wila ya baswisse oyo mama na biso ake otia yango na abidjanese akomi jaune ndenge ni kotela na ye fabrike yango wana donc eza babiloko mosusu fo moto alakisa yo mpo oyeba so babetelo lisolo te okoyeba te ata ofandaka na mboka wana matungulu mosusu ebima wana mpe oyebi na yo te mpo moto abetelo lisolo te yango nalobi bamama mosusu botikaka kozwanga motu pour rien so olingi osala commande otali video te kosala commande te nde nazoloba na nga claire naboyi na nga nde eza wana nakozwaka ta na bandaka o te Terminator non nga na explikaka mpenza claire mpenza bato mosusu bosala yango na nko misusu mpe soki amoni akosomba eloko na yo akosomba eloko sikoyo amoni ke yo oza na besoin mbongo sikoyo mbongo nde moto elingi banda okonza yo mais non nga kutu biloko nazosala kutu eleki kutu bambongo biloko nazoteka epi nazoteka ngo na baprix raisonnable yango vraiment so nazobeta sete boye pendant vacances oyo bato misusu bozoke bavacance nga na kete me batanti misusu eza kaka maniko Terminator nakomandaki ya mibale ndeni namoni moko nde sikoyo ezali soko misusu bakomi bongo na répondre te na tiki mpenza na otala yo boye uso na baka mama zonga tala video esili na mokuse mpo soko moto otali video nde mpenza nazoko explike na ndimi teke okobenga nga bakeno te nakomandaki Terminator ya 50 euro ndeni namoni milangi mibale okomprendre mo donc oyo eza 50 euro de oyo eza 50 euro soki de oyo eza te seka tie kaka na moko oyo ya 100 ml c'est tout. Alors bamama na ngai natiki bino nabombaka bino toujours basecret moko kaka nakoya mokolo mosusu naya lisu na kisi moko oyo ezolongola lisu tashi mpenza bien lisusu nyonso to ezolongolaka nango Terminator koko na bango azolongola cortel mpe savo cortel mpe ye mpe azosukola mais oyo soki nazokolakisa oyo mpo mosusu osalaki commande na yo biloko ezowumela oza omoi na oyo koyinda te koyinda te na sens ke neti bato baza teint clair mosusu obungisa mwa te ekobunga te bato ya chokola mpe boza mpe na intere ya kosukola nango nalobelaka bato ya teint clair te mpo misusu oyo te bino batioko non oyo eza likambo mondele moto asali
omona neti batoka ba biso pe nazo sukola nanga nango teinture nange zo bima neti savon cocktail wana ezala nango ba biloko makasi eza wana te mais na muto aza chocolat okosukola nango to mais okosukola na savon normal oyo ya bongisa poso mais cocktail pe eza pe msusu mpona mutu so alingi penza a flasher mais so de ça na ba l'huile pe mutu aza chocolat oza na ba l'huile oza à l'aise oza na yo bien alors ba mama na biso bokende deja koluka deja eza na France te nangi mpe nabeta seto mosusu susu bato mosusu ya Londres koma ma Nicole nangi na commande l'huile oyo ya 1 euro et quelque oyo soki 1 euro eza soki moins de 1 euro nga natekaka yango te natekaka ni huile d'huile natekaka yango te ye mpe natekaka te naye nde kofungola yo nde kende kuna eza na magasin moko ya balemane kuna bazwi huile oyo ya moto batie soki mpe glycérine na kati toyebi te nga na yo yeba yango kaka ezosukola ba noir bien ezotelisa poso makasi ezolongola basalite yango naye kaka nasunga yo c'est tout. Alors bamama na nga bozala bien nga na tipere nani atiki bino mpona bamama oyo bokomandaki mpenza bolimbisa moke nazwaki mopaya akei na ye donc bakoli ekoya toujours ekoya mais bokomprenaka mpe poste nde na bandaki na ebandeli koloba toza na poto soki omoni koli na yo eza na douane batindeli yo msu lettre kozala panike toza mwana poto eza tout à fait normal soki bafutisi yo eza tout à fait normal faut futa douane eza bongo jamais koli kolongwa na mboka wana bakomiselo na porte ya ndako na yo soki bamoni bafutisi yo te peut-être bakalkule kilo mais soki balobi bo ofuta eza mabe te surtout place wana ezoboma mingi ya bacompréhension soki bapesi yo papier ya douane balobi remplir na yo oremplir na yo obengi moto atindelaki yo koli oyebisi boyokani oremplir na yo mpo yo mpo ozala taxe makasi te c'est tout. Mais bamama na biso misusu bozozala panike misusu te douane ndenge eza boye bakoboka biloko na ngai te ndenge eza misusu bosalisali nga bongo chance nga na timba na ngai nayebi ke non eza mboka mundele loi eza bongo eza te bamboka na biso bafodi kuna ezanga baloi douane azalaka te mutu na mutu taxe ndenge alingi selon ndenge sentiment na ye mboka mundele eza logique mais bozalaka panike te so eza douane futa douane remplir papier solo na mutu atindelo biloko eza simple eza likambo kobanga mundele te nzambe nanga bamama baafrikaine misu makambo ozosala so pene tobangana bobangaka baafrikain bo nde vraiment nakobimisa ata 200 euro na pesi siko na bi namoni mpenza obangi mpenza africain mais pa baafrikain misusu boza makasi komonela biso mais pa mindele so mindele akomi kaka papier ya pamba ezobangisa nayebi te mindele yango kisi nini yango basala mpona babangisaka baafrikain misusu bongo mais so eza africain azoloba nde misusu azoloba tala video mama avo akomande te babeteleka lisolo terminator kuna te aye comme banda koexplike nga nasombaki reexplike ngai mais pa mundele na site akoti papa akomande oza mpe na moto okotuna amazon wapi okotuna te mbala moko ozwi biloko na so mpe ezoya te ofandi mpe ndenge eza na okoambete bango te biloko na ngai mais ndeko na afrika asimba mosala wana okomona biloko na ngai ndenge eza boye ekumeli mpe boni boye nzambe na ngai nayebi te biso banoir tomibomanaka biso na biso totombolanaka te katre biso na biso compréhension mpe ezalaka mpe makasi mingi te na biso mais mindele na papier kaka tozobanga ata soki alobi moke misusu bazobanga misusu bolimbisa yango nayebi ke mutu mwindu nyonso te mpo ngai na kobanga na nga te moni ngai naza boye na kobanga te so mutu ndele atindi apesi nga papier oyo te remplir mpo na douane na koremplir otekaka drogue te eza drogue te bien bamona koli mosusu ata drogue mpe aza ne pas l'aise mosusu mpe ata drogue aza ne pas l'aise mais moi banoir mosusu ma Nicole kala nanga mama bijou nazomona ngo ma Nicole batinenga papier biloko na biso baafrikain babokaka biloko na biso mama moko apesenga kanda moko semaine obite na fandi mpenza nayokeka na telefone abi mamoyo na tula mama osali combien d'année na poto mwana nga naboti bana nyonso anga mama yesa bana basungo pardon eloko nio ozala panike na mondele ya mosala na bango nazoloba boye parceke mpona bamama mosusu bozokomande biloko botika babiloko soki ozwi papier ya douane biso papier ya douane remplir papier zongisela bango bazosala mosala na bango eza mosala na bango
so balobi futa douane nga bakabela nga biloko moko euta Allemagne na futa 40 € mutu uta kabeli nga mani kolo futi ngabi eza normal eza douane na futi 3 fois même akoli musu kutu koli musu euta ki Belgique. Merci beaucoup mama na nga na ndenge opamboli ngai mama ya banga atini mama moko atindele nga biloko ba mapapa euta Belgique. En tout cas na futa ki na futi douane na futi 50 €. eza tout à fait normal. Botika kotungisaka ndeko na bino ndakofuta neti mama moko alobaki mama namoni poste ezoloba awa yo futi koli te mais c'est quoi ça bafuta koli te koma na mboka na yo. Mais makasi kaka epa na biso baafricain ngai yango nalobaka penya africain o penya bamisusu nayebi ke baafricain misusu baza na bango intégré mundele akolobela eloko te akoremplir eloko na yo akoremplir mais misusu bazako police ata aza na ndako na yo atelemi ofungole mpe ndako akoti ebandi ndenge police na ndako na yo aye mpe o te makelele toyoki yo mpo oyeka bango ofungoli police akoti pourquoi ofungola police misu basala buzoba wana nga nazala na clandestin moko na ndako nabosana lisolo te bavoisin misu banda kosala makelele na bango so bitumba na bango sikoyo police falaka tala na balcon wana nini soki eloko nini yango bandeki koluka bayaki soki bayaki vraiment na bambila ebele batelemi na porte ko moko alinga tindika nga kota nga bi papa oza na mandat d'arrêt to oza na nini lettre nini ezolakisa soki il faut persécuter ndako oyo mpo ozopousse nga mokolo ndako na madame ngabi mais nga mokolo ndako napesi yo droit oyo ningo opousse nga wana nga munoko makasi nzoka naza na ndeko moko ya mobala ya africain camarade ya papa azalaki na ndako aza na mokanda te ninga mundela ya mbila ya police atie boye abengi ayita madame mo aza na droit ngabi soko koti kaka na ndako nanga sa po ngam na pesi yo courage wana te mais yo soko koti sans courage accord nanga na porter plainte po oyo kota eza ndako ngo bapesi yo batie nzo droit au persécutant ngo awa to oza na mandat d'arrêt o te ndenge na mona pouvoir nga mais senga nga kuna ndenga courtoisie ko pousser nga te obike na komona mpe juge lobi nazosala bino vérité boye police wana asenga beskise akeiko mpo banaoloba bo mpo bamisusu baafricain misusu omona mpe police mpe ozi pokotie mpe na ndako na yo eloko mpe oyo bayaka koluka moko bakomaka na makambo ebele te baafricain mpo bamisusu mpenza makambo ya bureau ya makambo ya leta bazaka panike nango batia bomonelaka biso banoir munoko makasi ezalaka mpa na biso mais pas bamindele bamisusu non ngai nayebisa ye na bitala okota moto apesi permission aza te madame mais ngai nalinaki emona ninga ese eza toilette toza ndako ya motu c'est pas toi qui paye ici ngam nafutaka ndako mais comment se fait oyo okota ngo ningo pousse nga nakoporte plainte aseskizaki nzoka ne munoko mpe makasi ngai natiaka jour wana azalaki na wana clandestin apres soki kaka polise wana akotaki ma bayaka bon quelque part osaka kaka otoni na pe soki otoni identité mpe na ndako ya mutu te donc nalinga mpe natiele mpe munoko makasi parce que normalement aza na droit te bamonelaka biso baafricain me tofungola mpe miso okosala mpe ozana na tort mpe munoko makasi no mpe sauve nga munoko makasi nanga mpe sauve nga na makambo so ebele na tra wana mpe kaka mkomiso mpe nafandi mpe nabosani mpe ezali mpo nga nasombaka biye nafutaka biye nga na mataka yango ya nguma te non nga mpe na tra nafuta mais sikoyo nazalaki nayebi te so nazalaki na nini yango wana mutu moko azalaki pembeni nanga so africain moko azalaki na biye te mbila yana bandi mundele afandaki awa nga nafandi awa ndeko wana africaine mpa fandi awa oyeka sote mundele wana ye mpa na biso o identité nga bibanda nano na ndenga et puis mais tu vas commencer d'abord à la porte jusqu'ici après biso topesi identité azongi mpe ndako abandi kuna epuis ti camarade nani nga bandi o te madame change te totuni bino nga racisme ok babandi kuna après de temps ntango babandi otuna mindele toyoka kaka ndondon are tokitiko batunaki biso te pourquoi nazoloba bamama misusu parce que bozoso balettre ya badouane na bino biloko na bino mo bozokomande ça dépend ndenge akoli ezoza monene misusu bozozala panike babwaka biloko na biso baafricain basobwaka ye babwaki wapi soki mutu mama moko abengi nga maa nikolo naza besoin l'huile oyo okomandele nga yango soki senga mutu mona allemagne yo mutu osala remission bato bakoaide biso à travers yo zola biso natie na kati oyo suisse ya bango moko euti laboratoire natie na kati oyo africain laboratoire africain natie na kati soki oyebisanga boyebisanga biloko nini yango bakobwaka
biloko nini yango bakobwaka o te biloko na biso baafricain babo eloko nini bakobwaka ata oyo yanga ya africain oyo eza sans hydroquinone na aéroport kutu soki outi afrique kutu omemi dekaroleti na oza na droit koleka nango eza eloko nini kopakola to nga na kozwa yango meme na toboli yango na miso na bona bi eza mafuta na nga kopakola nazaka meme na droit so eza ya commerce bakotala mpe eloko ya commerce mais oyo eza ata moko oza na droit te moko apamba mpe oza na droit mpo bamama na biso bomiso boza agité bozotungisaka to douane bamama bakangi colline yango bakangi te balobi douane soki colline omoni yango eza na douane eza na contrôle ya douane ezala calme bakozongisa colline yango c'est tout en tout cas vraiment nalobaki bongo mpona ke mpona quand même kobeta sete oyo nazomona trop na privé par rapport à bamama mosusu eza juste mpona koede bino et puis mpona bandeko na biso boza na Allemagne vraiment boede biso bato oyo toza kote oyo France Belgique nini bokotela bandeko bazala na huile ombio nga nazobenga huile ombio mpo eleki moto moni eleki moto eza jet douche balema basali eleki tellement moto alors bokotela mpe biso bosunga mpe bandeko na bino ezala malamu alors natiki bino la famille nga nalekaka toujours mpona kobakisa implice nde nazoloba toujours ke douche nde mutu ebimisaka biso bien bolimbisanga moke bamama oyo bopase bacommande na bino donc babiloko na bino ekoya tozelaka mwa moke babiloko bandeko miso ekoma quand même mpo eza douane ya poste après nde na postaka oyo elandi donc bopesanga mpe etanke naza africaine confiance aussi nayebi ke bamisusu bozala confiance na nga sino te bambonga bamonta ebele eyaka te alors bozalaka juste na bonne compréhension mpona bato misusu alors merci beaucoup bamama mais nakozonga lisusu mpona 4 émission oyo soki posone bongi tokosi nga mpenza tobimiseli nga ka yango ndenge nini obonga poso na biloko makasi te obongaka na biloko na balidel omoni oyo bato bafanda mpe na Allemagne misu bayebi mpe te misusu mpe bakoyeba me aoloba mpe te donc aro kobonga sante kobonga epuis poso kobonga alors natiki bino naisa zosalasala na ye mo bamakelele bon bozala bien alors week-end malamu